Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. tozomona Mbuta Edingwe afukami liboso ya Nzambe Molimo Santo, mai na miso ezali kotanga, toyebi te tina nini nde ye moko akoyebisa biso tina nini aleli po ete amoni Papa Simon Kimbangu Diangani Molimo Santo. Papa oye! Voilà ye wana azali kokende ya kofukama na mabolongo liboso ya Nzambe Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Diangani. Ye na mama mwasi na ye molongani na ye bango wana bazali kolela liboso ya Nzambe Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Diangani. Voilà wana ezali bongo oyo tokobengaka ete Edingwe moto na ngenge, ye wana azali liboso ya Nzambe Molimo Santo. Tata na biso ndeko na biso mbote okombo ya tata mwana pe Tata Molimo Santo, okombo ya tata ya mwana Tata Molimo Santo, topesi maloba epai ya tata na biso Mbuta Edingwe. Ndenge tomoni ndeko na biso Mbuta Ibu pembeni na ye yende leki basali na bango musala moko. Kimbangiste oye. Nazali nesengo mingi mpona kokoma na lopango oyo. Naye kotala Nzambi na ngai. Tato bambaki mabanga na Kinshasa tango ebembe na ye yalaki esalaki ngai pasi. Nakansaka ke Église Kimbangiste ezali mpo na bakongo, nakomi awa namoni bikolo nyonso ezali awa. Doki na Kinshasa bakosaka ngai. Ngai moko na ye komona papa na ye pai na yo na valise ya mikumba na ngai nyonso na ye kotike pai na yo. Papa na sengi yo pa. Papa na tamboli mikili ya poto partout na kena beti batu kasi nakoki kobeta yo te. Nakomi awa nde na suki yo sali Nzambe na nga mingi balingaki nga na yo tokutana te. Mais naye komwa papa simba ngai makasi na ngai ezili
epai na yo naza te na pouvoir moko te oyo bakosaki ngai bakosaki mais le reste tokosolola nkulisi papa ezali esengo mingi yo za nzambe na ngai ngai bakosinga mingi nake poto nake partout pa bamindele nyonso tu nakoki mais toza na nzambe na biso oyo nzambe mozalisa likolo na sa atindaki alobi yo vanda awa pourkui tozoboya yo nayebisi bandeko na ngai nyonso nazokenda Kinshasa nalobaki botika kokosa ngai makasi oyo ngai nazali na yango eza kolongwa epai na yo nzambe wa ngai soki yo opesi ngai makasi oyo te nakoka kobunda moko nzambe wa ngai kamata mikumba na ngai nyonso naye kotika epai na yo soki nazongeli makambo ya mabe nalisi omutu te ntango nakotika natika na motema moko opesa ngai valise ya bisengo nalingi kozonga maboko pamba te nalingi kozonga na valise ya bisengo ngai mpe nakabola baninga na Kinshasa nasukisi boye na kombo ya tata ya mwana ya molimo santo merci maboko biso nyonso tolandi ete aye epai ya nzambe na ye okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo Voilà ndenge tolandi ye moko mbuta edingwe asili koloba ete akomisika nzambe na ye azali aye kotika mikumba nyonso oyo azali na yango po ete tata nzambe akoka kosokola ye alobi ete soki azongeli seka azali susu mutu te kasi azali na posa kozongela te yango aye kofukama ase ya makolo ya nzambe molimo santu papa simoki mbangu kangani. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, Botali, vidéo Nabiso, il y a publicité, voiture Nabiso est en Congo, Mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV, na voiture Oyo tu komona, okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'or à lobby et Zapo Nabiso, bah diaspora. Maman Bijou d'or n'a besoin à partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'or. Maman Bijou d'or a besoin à micro, Maman Bijou d'or a besoin à ordinateur. Vous sepez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci. Voilà, poulet riche. Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Voilà, poulet riche.